Mbote maman. Mbote papa. Maman, na yebu yebisa yo. Oyebi le 17. Le 17 nini? Le 17 décembre. Ndeni so c'est date lokola mikolo nyonso. Maman na ngai eza date lokola mikolo nyonso te le 17 décembre ezali célébration monene ya fête monene ya sali. Fête? Lobiko ya monene. Ezali mukolo oyo Christ alataki nzoto kati ya mosakoli Emmanuel Dodi. Mosakoli ya tangu oyo. Le 17 décembre à partir ya 15h kozanga tena aqua splash yaka kuzobikamwa na yo oya yo ekangama ekofungwama oya yo ezotambola te ekotambola soki poza na bakoka yaka na bango bakotambola soki oza na bababa yaka na bango bakuloba na yebi pasi na yo na yebi konyoka mingi bakosi yo mingi yo kangama yo kangai occasion siko epesa meli yo okutana na nganga nzambe monene oya kopesa yo lobiko. Ah bon? Yo pe kaka bakikusite le 17 décembre, le 17 décembre. Olembongo. Mais monsieur maman, soki olingo bika, otika la te landangai. Soki olingo so lubiko ya solo, otika la te biso nyonso tula da prophète Emmanuel. Kaka le 17 oyo. Kaka le 17 oyo. Ya mois prochain. Kaka lelo. Ya mois oké. Ambon. Yeso lobi, oya liko landangai atala simate. Ami boye yemo, kame me kulus na sa bingo. Ala dangai. Kakufa, na miye bela de seki mbingo. Tukei ma. Tukei. Le 17 décembre. Le 17 nini Avènement. Avènement. Mukolo Christ azwaki nzoto kati na mosakoli. Mais papa yako le 17 maman, le 17. Joël. Oui. Papa mimi mweka sans colia, tene biloko aboye kolia bimi. Abimuka boyete. Opesi sukanda. Nachi biloko kala mesa na beni ya yawo. Ya to ande pardon ya okwela biso sufu na nzala. Oh! Nikami. Ok, ma chérie. Ah, tu quand on a ça pressé là. Na kutele ni kama moko. Manzela. Kenge bidia. Oyibi loko moko ba ba kwa soki ya kwa nini wa. Batu bakota ka mbongo. Na sel. Na bakana kota na kana kata ba photo. Ngo na moni ti publicité la ngo bazo sala fête ko. Ko ni azali. Yango na ye. Kai. Pardon. Nazana 2007. Oh, yokanam. Papa. Nani mimi mai papa ko hekina nzela. Songo ni ni bo solo ya kotika nangu. Yokanam na pesa solution ndi ko na bino aye ko senga bo. Oyeli eloko ayeli ya. Eloko ni ba. Ayeli ya wapona makambu ya 17 décembre. 17 susu na aqua splash. Événement monene eza kuna célébration ya grand bikota kotoko kufa nga yebo ndefa mbongo na kota na kozongisa yoka ngai lola mwa ezali te fête ya kokende kolia komela kolanga mobenga ngo fête ezali fête ya ko célébrer grand sali Jambe na mawana ye atindela biso mosakoli monene prophète Emmanuel na Kinshasa le 17 décembre ezali mukolo oyo Christ alataki nzoto kati ya mosakoli Emmanuel Dodi. Emmanuel ngosunani mosakoli ya tangu oyo ya tangu le grand prophète le prophète messager noko bazo koda soko boy ko sanga nazala baninga kokota kuna ezali mbongo te ezali ofelema okofuta ta un franc te okofuta un franc te aqua splash. Oui, à partir de 15h jusqu'à 18h30. Mosakoli Emmanuel Dodi azali wana. Azali ko pambola bat. Azali ko kangola bat. Soki olobaka te okuluba. Si ba yo ko sambela na Mosakoli Emmanuel Dodi. Si ba yo ko zo onction, soko okende sokola na piscine, yo. Soko okende kukanga photo yo. Soko okende kubine, yo. Mosakoli Emmanuel Dodi afute yo mbongo nyonso. Oncle. Mudasali makambola azali kongole. Azali kongole solo mwana ya Congo. Ezalo lenge mosakoli Esaïe alobaki alobi je vous susciterai un frère parmi vous. Oya kozala leader akolakisa nzela. Voilà, c'est le prophète Emmanuel Dodi. Ndenge ça vous na kulia kepo tangu na ngai nje ya kusana sensibilisation. C'est papa biso. Le 17 c'est des trucs pour longtemps. Allez, tukenge.
balingaki baboma le 17 décembre, biso nyonso na Aqua Splash on a célébrer Grand Sali. Le 17 décembre, ezali mukolo oyo Christ azwaki nzoto kati ya mosakoli. Biso nyonso tozokende kocélébrer yango na Aqua Splash de 15h à 18h30. Sima ya 15h na 18h30 oyo alingi kokanga foto, oyo alingi kosoka na piscine. Biso nyonso Aqua Splash. Biso nyonso Aqua Splash. oyo nyonso makambo tokotambola te. Rendez-vous eza moko journée ni le 17 décembre wapi na Aqua Splash. Est-ce que kozanga kozanga ngana kusanga te oya yo moko